basi o tozana bango na internet yo bandoki bakanga bango bakindoki na bumwana basenta bango ba 3 fois 4 fois obike Karine ti le lo botate obala mwasi ona na botate na boyite ke ko obala ka mwasi o abota za mabete mais Karine azana no elengi ba Cynthia Kapashi ba Rafine Tumba zozo wana avani na foyer kuna azo tia makila na bebilamba asali scénario o ba bete pour na mopao bazo bundisa Karine Marie-Laure moi Canada ti le lo balati même chose c'est la tour au songa na matina okino balaye pour na longole botutuana mais lelo sonye salibango mais je pour benga ki tigre niaout te ngana tigre benga niaout wana ba fenek mokonzi na ba charge à Karine nga za charge à Karine te ngana za grand frère ya Karine mokonzi vraiment ngana za charge te le défenseur te ngana za grand frère na Sili Tembesili vraiment Tembesili si ma casse ba maman bibi ma 18 ans ebele surtout Marie-Laure Mwako oliembongwa ofuta nini mpakwa otindela embongo mukolo kombo wana parce que Marie-Laure chaque jour à ça la direct chaque jour à ça la direct Karine Mokonzi a fait ceci Feli Akeboye bonjour bonsoir na babonné na biso nyonso ya Congo Winner TV ezali ngai ndeko na bino Blanche Tangu la lumière de la presse lelo to ko lobeli solo moko ka ya Karine Mokonzi batu na yebike boza bando ke bele bolanda biso mingi olobaki ke o libala Karine Mokonzi elekate et ça la maté ba bala na te papa tinga boyi na yebike erwa musubo lela ba musubo zo sepela lelo histoire ebetami ke baluki ke lelo libala o sala lelo na yambi invité na ngai Jerry Cobetox BCC de la presse lelo to lobeli solo na ngai na ye yango na pesi mbote et pas ya boss na ngai Mama Sarah Kabundi na Londres bambote belé pa na yo na bosani pété mon réalisateur Mobala Mbinga Zuma Tumba pe na pesi mbote na papa na nga Paulin ona 6 na Italie bambote belé mbote mwana mboka Jerry mbote ndeko na ngai mbote na bandeko tout bozolanda nga na chaîne Oyo Congo Winner TV votre humble serviteur Jerry Cobetox mobala litutu ya mbuma na zolo beauté ya deuxième république nazara toujours wana pona osala musala Congo Winner eza chaîne na ngai donc tango esengi na ya na koyamba la moko na sepeli makasi na invitation na yo merci DCC de la presse oui yo lobaki mingi pona libala ya Karine Mokonzi na maître Tigre mais lo maître Tigre assez sur vidéo mo ya kitoko la siki bazo bala na yo lobi ni pona yango ouais moni nga na lobaka chaque fois moni chasse nga moni nga la na loyenga batuté na yebi ke ozala question ozala besoin tout nga ke Jerry bo finga ki Tigre Jerry bo lobaki boye bo critika ke chance nzambe na nga na lola na finga Tigre te tala ba vidéo na tika la ko critiquer Tigre te pona yebi sa beau frère na biso et puis beau frère ya Mbinga bongo toko soye wapi ngai nazo sekande ba mama YouTube oyo ba senta bango ba 3 fois 4 fois ti lelo bazo balate bango na minito baza tranquillité tout nanga banani papa Cynthia Kapashi ponga tanga kombo Cynthia Kapashi Rafine Tumba na yepa za kipe parmi bato balinga libala Karine te oyo za suna nani zozo ya Marie-Laure Mwaka donc bango misato na ba basili sato na minito vidéo et puis tala vidéo ya Karine azo yemba bado basali nzembo libale zongani basali pe nzembo na bango obike Karine amuta bolingwa na yebi so pesinga posa bolingwa ikara lipela kaka bope mena Tigre tala omoni mibala taille mibala mbinga et puis yanzoto mikelo kwa biso bazaka guna mbeto tikala ba pardon bandeko bolongola bana za santa bouté mais ngina baka boye Cynthia Kapashi po yonde pena rambo mutali boso benga famille ya Tigre bon balisa mona mwasi ona te na ebite wana ko ba mona intention Karine boma mutu na internet Karine atia mona mobile mona na sebo bazo kunde wele akei pona bolingo Karine mais tala lelo soni ozo mona lelo soni ba po ebele bandolo ba tozondi mate Karine afana na ndako soki ya na intel Karine kutu bazwi ba tie na salon na zo tato zo mabiela papa mukolo na YouTube na ebate yo sani vraiment ayeko publier photo moko boyo Karine afana na chambre mais si ko tala lelo basali vidéo chiche zo melama ba camarade Feli Tigre ba ko sepela nzembo bolingo ko yembama et puis Karine ayebaki yango moni mundela YouTube atuna ki mais Karine elle est qui je vois tous les miniatures sont toujours Karine Karine ayebaki na ke Tigre za ya ye vraiment Tigre za ya Karine parce que au moni so otali tantino le kaka liboso
Oh le bac est famille à tigre. Tout le monde a nani papa. Voisine à tigre. Atika on a tout ba leki na internet na muta famille à tigre azate. Famille à tigre azate ba somba ba makam. Et puis muta o ba congolais ba musique. Tantine na lobi na suka na bibo s'abonner na chaîne nanga. Dans le caraba vie. Donc ngai ko, to peux exemple ngai. Clarisse place mazobo ya libala gérer zala. Mais na suka nanga lobi a finga lobi na suka ngo bo s'abonner na chaîne nanga. Wana famille nini wana. Blanche, la lumière de la presse. Au moins on a musuto solo la ngona. Ozomona bana basi yo tozana bango na internet yo bandoki bakanga bango bakindoki na bumwana. Ba senta bango ba 3 fois 4 fois. Obi ke Karine ti le lo botate. Kobala mwasi yo na botate na boyite ke kobala ka mwasi yo o abota za mabete. Mais Karine azana no elengi. Ba Cynthia Kapashi, ba Rafine Tumba, Zozo wana avani na foyer kuna, azo tia makila na babilamba, asali scénario o ba bete pour na mopao. Bazo bundisa Karine. Marie no moi sa Canada ti le lo balati. La mission c'est la tour songa na matina okino balaye pour na longole botutu wana. Mais lelo sonye sali bango. Mais je pour benga ki un tigre niaouti. Te. Ngana tigre lo benga niaouti wana ba fenek. Ba fenek mokonzi na ba charge à Karine. Nga za charge à Karine te. Nga za grand frère ya Karine mokonzi. Vraiment. Nga za charge te oh le défenseur te. Nga za grand frère na ye. Il s'agit likambo ezali na ye na komi grand frère na ye. Mais na okoma mokonzi te. Na za ka gérer kamiende. So alors lelo sikota la vidéo. Match sili tembesili. Vraiment. Tembesili. Si ma casse. Ba maman bibi mabozui ta ebele si tout mari leur moi ko o liembongwa. Faut futa nini mpakwa. Otindela embongo mukolo kombo wana. Parce que Marie-Laure chaque jour à ça la direct. Chaque jour à ça la direct Karine Mokonzi a fait ceci. Feli a keboye. Feli et puis dans ce kabato, et puis que Feli jour anniversaire à Karine Mokonzi tu as la vidéo te. A sali moi si na vidéo. Parce que moi si on a mobile au baba so boyana. Soit disant famille zolinga est-ce qu'on a la vidéo bon. Jaja. Et puis famille a Feli. Feli problème des agini. Alingaka sepeli ça non famille na yi. Atikela bongo ta ba comprendre Karine. Au moins une vraie famille à Kaya Feli va comprendre qui est Karine. Bakani si Karine oteke maman ya Zozo ya Cynthia Kapashi ke na yebisa bango o akosala mwana bino mabe mibali so Karine vivala mona akufa. Totanga mètre centimètre akufa. C'est ça na poto. O yoko za dondi o azaka mutu tala. Karine linga mobile mongo tala mutu lo kwa kita vélo. Mais après ça valeur di ko ça na pesa ngo valeur. Akufa te. Lelo yo Feli Tigre iye wana sana bomoy siko Karine boma nani ba mama Zozo Karine boma nani mwana muke ko bundisa ka mwana muke ko bundisa pourquoi n'importe quoi nani de quoi Tigre ngana za nende kwa Karine Mokonzi parce que omoni makamba Karine akota ngo poani mama ko buka na to mondo vandi libala eza sacré mwana mwasi nyonso to arrivera libala okoki kozana mbongo lelo lokwa ba Janine Mabunda okozana mbongo lokwa ba Tokwa Ulu okozana mbongo lokwa ba mère na biso Ariette Wamo mais soko zangi mobali na vie ozangi kimia vie na bomba obotiti Jericho Betox. Oui. A okumisa mettre tigre na mettre ceinture. Tore ke baza bande ko bande ba na Karine Mokonzi basala mabe to malamu. En tout cas, au moni et puis ngaya on a commis nani ceux qui ceinture nous ont ceinture laisser les morts enterrer leurs morts. Na minute to mettre les solo ya Feli Tigre. Au moni ceinture wana batika la kozala jamais ndeko bandeko bango na tigre. Eza ne YouTube, YouTube. Ah mutu akufa ate. Ah eza ko samwa na ko piquer ba crise. Awa mutu osoka na YouTube wa mutu ba sali ebo akufi. Ah ko samwa na ko piquer ba crise. Donc ça na nerf solide, ça na mutema munene. Mama nga ba pibia ngai PD. Tala so mutu le kemba boy PD. Na les news des stars. Vraiment. Et puis les news à longo na mulongo ya batune ya ki pédale ya ki sa ba journaliste o ya mema parce que mutu asali ke ba pédale ba comme belé. L'internet, ils ont Zoro Mabiala. Eh, attends le théâtre. Zoro Mabiala papa na bango kona bango. Nous t'a formé ba pédale Miki. Donc on va publier ngai et déranger ngai oui. Au moins Feli Tigre. Atikala kozala jamais. Bazala bango ba mi. Et bon ce qui yo lingi ngai et simbité. Exemple Zuma Tumba, Wolingani bot marché na mine pe bobala ne komi problème. Oh mais zete. Ozo ende bala bakati. Moi si ameka mo bali pa lukaka. Batikala koza bande côté, ba mama YouTube bana ba yakela ba fongol ba chaîne bango ba luka. Eso ba abonné, ba commission
Feli Tigre na centimètre baba ndeko na papa nini na mama nini donc c'est ba leçon dit ba leçon dit na sur internet so ekopikise bato ba crise donc so Karine azaki moi ça na nerf soli omona katika ikoloba a répondaki vraiment je répondais ba maman autorité ba chinois malgré oui moi bokabone kotaki moi palpite kotaki mais aiseki bango toujours boza la kimia et puis bino bato bolo bakio ba chinois ba maman autorité ba siliki voilà ba maman autorité na bino na ba chinois na bino nde ba siliki parce que la Chine est au Karim Mokondi. Karim Mokondi sont alliés à sa moto ya bolingo. Feli Tigre à côté de la mobile ya moto ya bolingo. Bouti kabana mi balé belenge mi balé. Et puis famille baba ndoki baba gentil te. Ba comme si Feli Tigre na âge à 23 ans. Ata yo moko pe na 23 ans. Ata tu bana poto ba kola mai mai. On est sous mai mai te. On est comme mbula mbula. Oh. Ande ko gérer. Ndenge ni na makamno so leki yo pona libala Karine ba fini Karine mais na monaki papa la Tigre a réagir te ata na vidéo pamba to monaki a salité donc c'est que parce que ni ka nyi on ba benga. Kasi te ezali kamanya ou te. Non on appelle ça félicitations. Et ça quoi bateau ba filmer bango ba publier bango na ba mutakalisation. Ba wela okene ko senga ba pardon na ko kene ko sala ba droit de réponse pour ani. Et ça l'inini. Okomo fana okomo parce que moni ndeza wana lokwa bomoni wa mwindu ezaki yangaite ezaki on dit ko expliquer ba. Ko se justifier belé c'est lui qui s'excuse s'accuse. Donc Feli Tigre avandaki na ye avani na ye kimia. Po yebaki moi si wana ba olobela aza moi si na ye. Moi si pas que mon bail ba olobela biso mi balé to lobate. O mo dire otuli mutuna mo malamu wa. Soki ba meka ka ko réagir. Feli Tigre meka ko loba. Quelque part, il n'y a pas de sous parce que biso tout net aux accords on a bitumba na ba famille na biso. Yo za ndoka famille na mo balinga côté, na pena na ndoka famille na biso, Zuma pena ndoka famille na bango, Ismaël Hoffman na ndoka famille na bango, Louange Maté. Donc tout le monde sur ba ndoka famille ya ba Feli Tigre. Balinga qui te fallait que Feli Tigre zani azonga na famille atalisa bango. Mona mokonza tala ponika ka oyo. Apakole le côté. Mwana batu mama YouTube. Mama Coca-Cola. Mama Château. Botika ina bala eko et puis mwana batu botate. Obi ko bala na biso baluba mwanza botate. Hein? Mais Nzambe. Ozole pena taba ya mafuta. Isa ko ba oya ba mompono te polia efo tcha ba pilipili la mike o longola ze. Donc c'est ça, il y a un moment Feli Tigre a répondu à qui n'a été. Parce que tellement que les Congolais sont malins, ils que Feli Tigre a répondu à té. Eh, bana batata moi si babimi. Bana ba maman qui babimi. Musuku tu na suka na wa kia solo ba. Omoni ngai na maman ya Feli Tigre tala obi ke Nzambe ba no ba tukala bien. Ta ka solo ba bongo mutu ekatani. Pose au cause. Vraiment. Do batika bana mibale na ba babalana. Na bango mibale wana ngako na kolobaki Karine azaleki na nga Feli azaleki na baza belenge. Pourquoi kokanga si c'est réellement quelque part bazo ba Feli pas star parce que so tali Feli na ville où avant na kababi ayebani makasi a produisera ba jeune talent au bazala kata France et na kata Belgique a produisera bango. Donc asa quand même star lelo yo a produit ça babi même atia loboko na mama héritier watanabe. Donc on comprend lelo yo ceux qui mutu muso abike ngana sanga na maboki na ba na mama sa maboki et comme moni bango na bango là mususu to yebani ya ko ya tournage 20h ngape na 20h to kutani mutu ko so na zati ba appelle mususu boko so na te on comprend moi si oyo lemsu ya domaine no bango ba moni bongo to mobala domaine no ba moni ba ekosana ngo bien so ya biso ni mutu anoter les mélanges ba mama zozo ba mama mikolo ubandi wosela ngota bon na yebi ke na minute oyo mususu pa le gars na TV na mona ka nolita boya mbaki soki Pamela Shekol ye ake poto eloko changer kana nzoto neza mabeli ngana kamwe Pamela Shekol na yebi na kinya eloko na monika changer esa poitrine en tout cas travaillant ngo makasi muto asimba ngo moni pena na simba ngo des autres ala ko ndiko la TV Karine yebi ngo lelisa baninga omelela baninga champagne Karine lela et puis so teli mwana mo ça na kento ten internet na combien de fois na loba bo pour na Karine pour ngana wanga na kati les paroles ça les vidéos restent na la note na Karine tango afinga ba musicien mais tango a comme chanteuse na bino pourquoi na loba na la panda ina kofinga ba musicien c'est que Karine pas continuer na liste wana mais Pamela Shekol na bimisa photo na kala donc eloko chanter ça ka mabele nazo ke no lobo Karine mela ba Karine za na kento na internet Karine ko fingi na internet akute no ya nanga bazami bale ba ko na ken piano
Kembe ato fingi. Alors, yo na mona ki yo na vidéo finga ngai. Eza kusana na biso ya ali anombongo. Batu bazaka na keto te ba lokwa ba gloire loki mama babela na mama mimi. Ala Grèce ko yeso ki atanga na solo kana bien so na yambi ofingi. Na yo na nga to tikala binemi jiri. OK, internet elle rabongo te. So sali mabe o déconner. Na démarranga ko tela saratola. Tant mobile ne soki ya wewa wana aneko soli sa Diego Milito. Azumbanda bazumbanda ta internet mbanda saratola ba yene na internet. Pour a démarrer saratola, mais j'étais le seul chroniqueur na côté là. Maintenant on a monique ofinga bafana. Mais ko rappeler saratola. Osala ko la maman ngani publicité ya Kobel. Maman na bina na Kobel. Osopote ko bosa ndenge moko. Ta yozo finga nani nana ketchup. Mais ko rappeler moi na moi soyo midala ta ilor. Osala mobala mutama boke akokai na faire rigola te tika ko finga faire. Donc moi je suis là pour na recadrer ba te belé oh ba bizengo ba na internet oh ba ndokyo ba na bakanga bumu ba kindoki na bumu. Papa Géry. Temato profiter de la mama basi ya internet. Voilà. To ki kuna Rafine Tumba a fingi susuna na ketchup. Na ketchup nga sala bango ni. To ko ba finga. Donc asala bango ni. Yango omoninga na mitunaka. Nana ketchup te ba finga Rafine Tumba ba finga nani comment on appelle nana ketchup te ba luka kande mutu afani yonga na tunaka nana ketchup asimba micro nana ketchup za chroniqueuse Thomas Pata za chroniqueuse so to bito ba notanga base ba musicien ba na valeur lilo so otangi mama CDJ o kitana nani nana ketchup oh lelo ba musicien ya Nzambe ba kabona ba basi mais fali depuis to ebana nana ketchup misa ba ya Nzambe so ya Nzambe ne ba ka bwana basi na ba pasteur tata mobate limpate mazoka bwana mwasi na ye mais nana ketchup fidèle à son mari faut te respecter ba valeur mususu et puis tant oiseau finga nana ketchup wana nana ketchup na kiboya bala azabala na falite a non dégager déjà poto so Rafine OK poto na nzela mai na bana soi-disant vrai la baronne. Pour aller là combat vrai la baronne. Soi-disant vrai la baronne. OK pour ton Turquie, au côté Grèce. Mais na Grèce va qu'un année. Ba tchebo wana mu pépé. Allez bazu ba pesi no boussole. Ba yo sans moteur. Te moteur ezali. Muta okumba yeba na raté. Dingi ba benga ngo dingi. Muta okumba yeba na raté. Soto matibiso so toi abo Rachel Kumba. Na boussole. Bo bungi bo tourner bo sali bo yango ba umela ba musu ba kufi ba ko tala mona mwasi ya bongo OK pota bongo sala na munocha munoko na se bondela nzamba longono masungu ne OK inzela mai et puis senga pardon na bato ba neko kosa na plateau na ya télévision o ba ndoba bato ba $200 ba $300 soit disons kabela bango yo vrai la baronne tala mwasi mutama boke oyo Tala, Rafine, ujiti lengu chidluwa, ulowa ni mishi mipatuka. Oyoki, oza muluba oyoki makamna lobi. Kolingatena lakelo mabene ba luba ba lakeli mama cha na mona mabe. Kolingatena lakelo mabe. Rafine tumatika komo ya nana ketchup. Soko lingo finga mpono na bilo mesana finga fali pupa leke la papa wani kwa jik leke la vraiment bana baso bandoki ba Rafine Tumba atikala ko sana kishasa atikala ko finga kofite atikala ko finga na ketchup te na poto la ke finga kuna après ta ba sala boye aussi photo tchena na oche soki nani ketchup na bilamba oche na ba soki na ba oche na ba crayon na lisu bo bebe etinga en tout cas mukanda ngo luka ngo mabe yebe na oluka mukanda na nzoto bato o meki pa kofe simbite OK pa fali soko moluka na ketchup batini bato babeta chizengi pamba mo mansanga mafuta mama. Merci Géry mwana mboka tokomi siko na suka émission na biso mot de la fin eza nini na ba dédicace na yo na numéro na yo. Ouais, merci beaucoup la lumière de la presse en tout cas na pesi merci avant na pesa mo na nga ya suka na olobaka ki ozandi ko bandi musala soki mobala pota singo futa mutakala ko pesa te. Merci. Yebisa elobani soza na posa nanga ya ko mona ba parana Kishasa et puis olia ngo ya bio ya vidéo te ko pesa photo te. Merci. Conseil na pesi yango na malobanga suka ezali bandeko nyonso to na moni bo commenter na photo ya Rafine Tumba
ke ba menacer ke ba saliboye bon na bino pe ba fana kwiti yango nyoso to na zo saka pona oh neni Karine kangi YouTube boye ndenge ni po to Karine to pemisaki muke to kotana na kiodo parce que tant Karine azongela juste bateau de commandement Rafin to banga créer les biso ba ketchup a na bilamba na mindele na ba cash ne ba hoteleleti obike théâtre on kito quoi film en comment on titre na ngoni Rafin titre film on tourner comment on eza passe makamuna soto sala na ezambila kele mabe mama mo alaka ki omona vidéo mama mo alaka ko alakela ko mabe na chambre ya mwana lelo sibir donc eza passe ba chroniquer zo bozoya mama nanga ko finga musicien te ba musicien baza ba patrimoine na biso ko zala ko ba Rafin Tumbate ko zala ko ba Cynthia capacité so munisa libala muninga na benga na kombo ba benga ki wana te donc ba mbote nanga na kopesa na Jessica Mwadi depuis Australie na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Mama Bonheur la patronne à Mama Bonheur de Switzerland na pesi ba mbote belé français tu muluba cher merci beaucoup na appel na yo à lobby nazo zela toujours merci beaucoup na Zola de la Cruz habiter ça problème nini mabela dinganga moi si mwindu te angolo sans microbe. Donc il y a une pièce contre pièce. Mon numéro c'est plus 943 90 36 30 165. Ce que vous avez en tout cas, na kofinga makasi mafinga 2020 oyo na nozwate na vina et puis la kimia te ko mela masango bosa na mafinga na fingi mais so lingi to so la normal to ko so la ba tumsu ba mona kofinga ba na téléphone ezaki yanki donc ngai kofinga ngate ponga pe na kofinga yo soki bo sepete na makamna lobia pas supporter ma moko na kosenga pardon c'est que na quit na kosenga pardon te makamna lobi merci beaucoup à mon ami Zuma Tumba merci na moni pena mosala boko sala chaîne vraiment Congo winner donc merci beaucoup merci tokomi na suka émission na biso na pesi boss nanga bambote belé Sarah Kabunji na pesi papa nanga Paulin on a 6 bambote belé pour ce que mon émission l'équipe qui toko boza pour un réalisateur nangai Zuma Tumba on a besoin de contacter ngai abenganga na 09 36 74 542 na pesi ba dédicace na batu nyonso surtout ba landinga na abonné nyonso ezali ngai mwana na bino lumière de la presse nazo zela ba commentaire na bino na ba j'aime na bino na ba abonné na nga nyonso merci la lingi bino ba gros bisous na bino.